Oui, bambote na biso, o abino aye lisusu la reine Nzinga, mwasi makasi molie vencedora, mwasi oyo alongaka bitumba. Leo na yesu liboso na bino po ete tomeka kosola mwa mokie. La reine Nzinga aza moto asika na YouTube, mais aza moto ya kala na ba conseil. La reine Nzinga lelo aye po ete ameka koexpliquer baninga na ye bato oyo ba fanatique nanga na bato nyonso balandaka ope bakengilaka na YouTube wana na ye ke pote na meka kosola na bino mwa mokie. Ya liboso nanu nazali nanu kosenga na bato nyonso bazo soutenir nga pai bozali bambote na bino pai bozali en tout cas sa bino elinga kozala pasi po ete mosala oyo esenga bato bazala pembeni poso moto aza pembeni na yo te omona otiki me tokotika te po ete eza mosala moko eza don na biso don ezalaka don ndeti ngai la reine Nzinga eloko na ye po tosolola lelo ezali ete la reine Nzinga banda bomwana ye tango abotami tango akoli tango amiyebaki azalaki mutu moko alinga komona mutu na pasi te. La reine Nzinga aza mutu ya mawa. La reine Nzinga apesaka baconseil nde banda bomwana yango wana ti tango toye kokola tobali la reine Nzinga banda kopesa mpe bacouple mosusu baconseil po ete la reine Nzinga aza mwasi ya libala ya solo. La reine Nzinga bon eza komikumisa te me bato bayebinga yango na ye liboso na bino po ete nameka koexplike bino po eza ta mosusu bazomona nga na YouTube bazomona ke la reine Nzinga eza ke bao bayebi nga baproche bayebi ke la reine Nzinga aza mama boboto mama conseiller. Bon ngai ndeko na bino na bandaka kopesa conseil na Facebook na bandaka kokoma na bandaka kokoma na mona ike tina moko te na komi kosala ba video na Facebook kosala ba video soko la reine Nzinga lobi ke te tokosunga kaka Facebook te tokosunga mokili mobimba ti la reine Nzinga aye kofungula site na ye na YouTube akomi kopesa ba conseil yango nazosenga bandeko na ngai oyo amoni ke ba conseil oyo la reine Nzinga ezotia ba implice na ndako na ye pe na vie na ye mobimba eza malamu oyo pa moni ke ezosunga nango pe ye te ekosala eloko te biso nyonso za na Facebook na web na nini na YouTube ezaka mpona ba conseil yango nazosenga baninga na ngai nyonso bosabone ekosala nga bien soki okeka na YouTube okomi la reine Nzinga TV omona bouton ya rouge ofini kaka esika wana omona ngonga moko eza wana ofini ngonga wana okorate masolo ya la reine Nzinga te apres nazopesa mbote na baoyo nyanga oyo bazosoutenir ngai na nzela na Facebook na nzela na YouTube na nzela mpe batelefone privé. Merci à mingi pa boza ebele so na bina tanga bakombo bato mosusu bakodeklare kotangi kombo oyo yanga otangi te mais na kotanga kaka mwa mokie nazopesa kaka nani bambote nazosalui Mr. Google dola da gamba Mr. Google bambote pa ezali nongo na ngai apres nazopesa su mbote pa katokunga de Atlanta na Florentine pamaleki na nga Fifi mamaleki na nga Clarisse bambote na bino pa bozali. Après, bon, bino nyonso boza ebele. Bosabone kaka, bosabone, la reine Nzinga TV. Kuna bokozwa masolo ya kitoko. Bomoni nga nasembi kaye oti. Oyo eza kaye. Eza vie ya moto. Vie ya moto ezalaka lokola livre, lokola kaye. Mikolo nyonso ozochanger ba page. Mikolo nyonso ozochanger nde bozomona nga boye. Yango bandeko na nazosenga bino oyo baza mitema mabe. Botika kimotema mabe po ete vi na biso eza lokola liaki osimbi boso kwesika bwesili okay totika mitema mabe na bandi mimisi elunga sa lobelaki yango na site na ye makambo ya bata mitema mabe soki moto azosala mosala ya malamu sengeli ondima ye il faut te mais soki moto azosala mosala ye malamu ndima ye na mosala ye oyo azosala malamu soki omoniki mosala oyo moninga azosala ezosepelisa yo te ezoderange yo bima na site na ye pote basite mosusu ezalaka wana ezalaka basite moko engelaka eza na baetoile basite mosusu ezalaka baetoile ntango oyokaka la reine Nzinga mwasi makasi $20 ezalaka te na blake
basiti muso omona ngone obomona ngone za na betwali yo koya ki mutema mabe na yo wana suka na mopozo be sa vie na yo mokozo yebate ya mwana zo senga bandeko na ngani nyonso ko balinga la rene nzinga bo partager ba vidéo oyo bozo mona kesa bien oyo zo sala implice na mabota na biso vidéo na ote ko tila bino ya mwasi ya zeni eza malamu mingi pe kosunga bana biso pe kosunga ba mama oyo baza na kati ya koyeba te vidéo wana ekosala bien bolanda vidéo na ototila bino ya mama zeni na bandi na koloba mingi te on a lobi ekoki mais tozalaka ntango nyonso merci.